50 euros bakanga suki oyo. Donc mois de juin, juillet, août. Dans un basonga noir na juin, basonga jaune na juillet, basonga rouge na août. Donc il faut na défaire en haut, na kanga lisusu na non 50 euros ya tout oyo. Na préféré ko ma perruque. Na on la ta perruque qui coûte 30 euros, na poste partout ici que vous allez. Donc so otinga 40 euros, perruque comme yo. Un instant comme ça pour mon transformation ya la championne notre m'a dit qui n'a donné quand on était là. Qui m'a fumé. Voilà, là la salon la taper. Pour le quoi basonga ezali, il faut nini makasi. Voilà, on a la sabine. Ben voilà, au moins on déni. C'est plus que du pétrin. Voilà. Oyo, comme on etoko, et là, 13 x 4. Là, il y a pointi coin. Bon, mon yango. Donc, ici, il y a 40 euros. Il y a million à poste. Et comme le pas. Donc, la péri coûte 30 euros. Plus 10 euros à poste. Pour la pièce, il sale 40. Voilà. Si manango yango. Si vous avez donc, les gens, il normal. Et ça, la valeur, il y a 26 pouces. On a battu la péri. Donc, voilà. Bah, vous commandez. Les péri vaut à 30 euros. 10 euros, ils ont livraison partout ici au Fandak. Au Fandak, en Suède, ça va coûter moins de 10 euros. Donc, il y a 40 euros aux 8 périques. Oh, yo, ça, il y a bamboula, na bamboula. Na la qui nos cheveux à 50 euros. Ou il y a un mois, il faut na fongolango. Donc, nous allons apprendre à être des économistes. Tout yo. Souki, exact. Tout bon, ma périque. Oh, il y a toko, il bosso, na sima rasta, na kanga, donc tu as des photos. Suivez. 30 euros la perruque, plus 10 euros livraison partout dans le monde ici, vous allez. Modèle Oyango. Les bosso, maboko, na sima, ils rasta. Donc, voilà. Retour à l'authenticité. Femme noire, femme africaine. Waouh, c'est du pétrin. Souci marron, marron, couleur marron. Donc si vous allez bien, bon mon ils sont mon que couleur marron. Voilà, waouh, comme je suis belle. C'est à 30 euros, plus 10 euros à livraison, ça 40 euros. Avec 40 euros, Périco et comme million en passez vos commandes. Oh, il y a marron, je suis mais il y a couleur 30 euros. Plus 10 euros à livraison partout dans le monde ici, les allez Périco et comme passez vos commandes. Femme noire, femme africaine, vite fait. Attends, vous pépé, donc vous autres, donc c'est effet naturel. Effet naturel. Passez vos commandes. Jamais Prince de paix, sois loué. Tu es bon, tu es bon. Oh, Prince de paix, Prince de paix, Prince de paix. Sois loué. Tu es bon, tu es bon. Oh, Prince de paix, Prince de paix, Prince de paix. Les écrits, ça se voit pas. Bonsoir la famille. Bonsoir la binonion surtout. L'actualité du jour. Je crois tout le monde a suivi les lives d'hier de Benita. Quand elle expliquait que non, son mari actuel, au nom de Ramsès, c'est lui qui avait prié pour son défunt mari Papanza. Je crois, bateau bolandi, bateau bozaka na réseaux sociaux, boilandaki. Au cause na réseaux sociaux, netingai, na cause la déconnecté pendant une semaine. Je suis déconnectée hors réseau. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous rendre tellement occupés qu'on n'a pas le temps. Pour la yom tozala qui n'a tenté, Benita sala qui live, aloba qui ba bêtise, aloba qui ba sottise. Ce botali miso mwana mwasi na komba Benita bomona ki aza moto aleli mingi. Elle a beaucoup pleuré que nota la miso na ye eza rouge. Donc dans la vie des fois tant basinga rabiso sagesse, c'est très important. Yo zo landanga oza TikTokers, oza Facebookers, oza YouTubers, ko lingaka buzz ko leka vie na ote. Ko lingaka buzz ko leka vie na ote. La vie est sacrée. Ce n'est pas que pour batuba tanga kombo na yo, il faut lobelo ko moko boye. Non. Okoloba oui. Mais tant qu'on analyse koya. Parce que ici, là, on peut se permettre d'analyser. Biso to analyse quand même. Beba kosola te inchi. Tokoya ko analyser. Oui, que nazo mona bécrité. Je ne sais pas si c'est la photo. Il faut la changer photo, hein. Pour nazo mona bécrité. Mbote na bino nyon soto. Na mona bécrité.
Donc, bande konangai, pour votre information, bino ba ozo kanisa ke wana eza faux compte ya Ramsès. Eza faux compte na été. Eza vrai compte ya mobali ya Benita. Il était obligé, pardon, de se défendre, bandeko. Vous savez, il y a d'autres choses qui on ne peut pas avaler. Hein? C'est un enfant, malgré son âge, il a sa famille. La famille de son père, la famille de sa mère. Vous comprenez? Il a des amis aussi, il a ses vieux. Mutu mokote a olinga ba pota e bêtise a mukamba munene. Bandeko. Moi la mobali a moni eleki. Azalaki obligé à koya kokoma. Non et non et non. C'est faux. Na tikala ko bonde la pona yete. Eza compte ya Ramsès. Mote la bino nyos. Eza compte ya Ramsès. Aye ko démentir en public que atikala ko bonde la pona papanza te. Benita. Ko c'est la papanza makambo que papanza yé moutapé sans permission bimana mibali mususu parce que le monsieur ne veut plus, il ne pourra jamais se défendre. Ba ko c'est la ramuto azana bomo makambo te. Ba ko c'est la ramuto azana bomo makambo te. Parce que là, je crois, maman ba Ramsès, maman ma passa, aboti basi aboti mibali. Ako lingate atakanda zana Ramsès na ndenge wana kete, mwana mobali moko boye abonde la pona mwana na pendant que mwana nazo kufa. Ako lingate. Ako lingate bande kolanga. Yango bomoni Ramsès azalaki obligé bande ko boye dengai, please. Vous aidez-moi à tapoter, à partager vidéo. Pardon, la bolingo nzambe. Aidez-moi à tapoter la vidéo, à partager. Please. Please, please, please. To me ko solo là. To solo là ya. Awa. Bato ba ebi de kina ya ni pour ni contre. Mais ce qui li kambo ezali to ko ya ko analyser le ko la basi ya mayele, le ko la mibali ya mayele. Pas de sentiments. Parce que nous sommes des mères aujourd'hui, to boti basi to boti mibali. Maman ni na ko linga yoka kete. Moi si à moi na wa kufa azolo ban public qui était d'avance kuto tango papa nta salaki na bon moito bande kubim déjà na Ramsès il faut ya ko démentir pe makambo moi ça lobi ke bozalaki ensemble avant mobali kufa yo eka ko démentir les kambo ke yo bondela pour na mobalité hein o eka ko démentir les kambo prière mais les kambo moi ça lobi ke pendant que mobali na zalaki na bon moyo un serviteur de Dieu. Un homme, bato bazo témoigner pour na Ramsès, avoye ba Benita, ozalaki mwana malamu, ozalaki concentré na bonzambe, ozo fandi sa bato 10, bato 20, au bon de la penzambe atie loboko, bato bene na Chypre, baza na témoignage à mwana Ramsès, depuis kaka Benita kota na vie à mwana mobali oyo, bonzambe ekenda, bandeko, li tomba nini ozwa nyoso ya mokili oyo, mokola suka, bo moino ekende na kufa, li tomba nini? Les tomba nini ozumbo o metala humiliation ti humilié même maman bocho azomona nzoto no ya kimokolo mama bocho azomona ndozo kota cave bande kono basi bazomona mutakala na yo ba nièce ba neve na yo bazomona mutakala na yo yebisa ngai par rapport à ba millions ba pesi yo ta dignité bafouée. Mbongo yo zui et mérité ko sambo yo sambo et mérité te yo wana lelo comme ko boya moi si yo wana lelo comme ko bota ba problème pourquoi parce que tu as compris que Benita n'est pas une bénédiction pour toi. On comprend que moi ça zali pamboli pona yote ayelo ba problème ayelo humiliation akimisio mosika na nzambe. Bonsoir la famille. Moi, ça qui mission mosika na nzambe. Ba Jezabel na mokilo ba zebele. Bato ba témoignaka malamu pona Ramsès bande konanga. To ya ka koloba mabe na bango tete. Bato ba yebi Ramsès ba regrettaka ndenga se retrouver na ba sauce. Mwana mobali moka bande ko yembela nzambe azalaki exemplaire na Chypre wana. Aluka ka Benita pour basali la promotion loko la Benita zaki na succès asali la promotion ya nzembo esile ekoma la bolingo. Promotion ya nzembo bande ko to partager vidéo merci pour na partage to tapoter promotion ya nzembo esila
ekoma bolingo bandeko nanga na oyebisa bino na YouTube bato bolandaka YouTube toyaka na matière kolobaka te tozwa information Benita aobima na mobali moko na Chypre bondimaka te bomoni nde tozalaka na mabala boye basemeki bapesa basemeki na biso bapesa ba matière na biso famille ya Ramsès balingaka Benita te. Et puis les cambo et comment qui n'ont déjà kosila ale mutaka le bimi lisusu mobala comment comprendre que était moi ça na ba mabe Ramsès yemo ka ko démentir que était faux atika na ko bondela pona papa ntiate siko yo moto ndima kama loba nyoso Benita lobaka. Bonsoir Nabino bino moto bondima kama loba nyoso tout Benita lobaka. Benita zo banga tate mobali na zana bon moima zo kosele makambo pa yibike Ramsès akoya te Ramsès akoya ko démentir te mais mobali alobi trop c'est trop aye ko démentir siko papa nta kufa makambo nyonso to ayebisa biso pona papa nta boza sûr que za ya solo mwana mwasi ka ye moko des versions mobali atinda kingana kindolamba ndunda ta onake kolamba ndunda mobali akufi lobi ayeli biso version mosusu ye mtakanga munoko akanga misu ali babondeli pona papa nta sali nini akati motema ye moko azoya na ba version kilikili ya vérité ne okoko répéter vérité 10 fois et cause la même ni phrase même mensonge okobosa na ki olobaki i okocha y malgré ça la même prononciation mais bateau yo baza sage ba comprendre que était ici quand les prononciation i à y était. Ramsès awangani na lobi pardon awangani nai awangani na ye alobi pardon alobi ngai te Ramsès awangani alobi ngai te je n'ai jamais prié pour le Messie awangani te bandeko na ngai obi makambo mosusu eza ngambo ozo lukela même mobali no ba problème moi so linga mobali na ko protéger mobali na okoki jamais ko ebisa bato pour votre information ngana Ramsès to linga na kutangwa na papa ntaza na bomoy ya ozo lukela muto bato problème azala bato ba yeba ko rejeter et si ba ko fongolele ba porte ba yina yo mobali ndenge nyoke ndolala moi sa bato tak mobali azana malade Benita zo linga ayinisa bato mobali na ye. Ramsès awangani ta lobi vérité. Ramsès awangani te Trébichou. Trébichou, bonsoir. Trébichou, bagou moto. Bonsoir maman Dikina. Aya obwa kangana téléphone bagou moto s'il te plaît. Bon makamba bagou mo eza awa makamba Benita bagou mo eza te. Bagou mo na ba matière mususu. Toyeko kangeka lokuta. Benita ayebisa biso boye. Papa ntatanga kati motema atindaki kolamba ndunda. Yanta la ume kina ndunda ngo ezanga te yante zambula yanta yanta limbi fangai Benita ekomisu lelo ke o ezali ke nani oyo eloko nini Ramsès asambele papa ntava kota mutema yo papa ntava kota mutema yo zala wana yo kutu baboyo kota kuna ba docteur babi papa ntava tika maloba téléphone ne ba pesa ote ba pesa mwana mobali Jordi dikina za na matière no nyoso na YouTube yo zo kokosa banani na kati TikTok yo zo kuta moko oyebi kabandi ko diembela makambo Mervyn Mervyn mtalie mwana Mervyn azofuta te Benita yo moko mto ofuta yo za ba malédiction ba sukola ote yo veuve joyeuse soki veuve joyeuse ba sukola ote et pas famille ya papa nta ba lakela o mabeti
yo zo kodiembela kama kamba Mervyn oh Mervyn muta mwana nga soka kufaki mwana nini soka kufaki yo bakende ko ba Nicole Kofi kuna pa epa garçon nani kote ke na ozulanda ko pa Alvino Alvino Nicole Kofi ba Nicole Kofi ba bola kuna pa Elvino loba ndeke yo ufu oloba banani yango za ko bete masolo tango zaki na zemi po makamno so Mervyn ando azaki ba matière azaki ko pesa Mervyn pas ma bekasi ya bana yo ko pesa ba matière na yo Benita a bota mwana na ba problème nani nanana ezate ke Mervyn tabomi mwana na libumu yo gasiki mwana na biso to ba nzambe to bote bien kintumba osali na kati ya ndako ya papa ntia otika papa ntia papa na melaka kisi aliaka malunga te papa ntia soki azalaki na mutu mo azali kozokipe na ye me toza banzambe te meme soki papa ntia alinga aza neti lelo papa wana papa na akufi na négligence papa na akufi nzala mais oui na basusi epuis papa Benita tobosana yango te to bosa na wote Benita mutabuma papa ntia mutakala na tongo ebimaka na DVD mokonzi mutakala na one ebima wana ya liboso mutakala na wana ya premier tour na ebite so boye boso na garçon DVD mokonzi wasala théâtre Sarat botuna Saratola mais oui Saratola yamba papa ntia tune makama mutakala yebro Benita ya awa mon mari m'a pardonné papa ntia limbisi ngai amonisa papa na makambo yo traumatisé papa ntia vi na ye mobimba papa ntia azalaki traumatisé yo ntoki oyo ya Benita oyo ntoki oyo banda kolakisa papa na mitakala ntina kati ya ndako mutakala na ona DVD mokonzi tala nde batindeli papa ntia bana papa ntia basilika kati nga nazala na bamatiere oyo papa ntia afandaka mingi na Afrique bakamaradi na ye oyo bazwa bavideo ya Benita bazongisi ye il était choqué le même jour malgré choc wana mwasa fongola live na TikTok azotuna mobali ba question liboso ya public na ozo se rappeler nango ozo se rappeler te kasi toyebi le même jour ba publier a fongoli live azotunisa mobali ba question liboso ya public na ye et la famille était triste ses camarades étaient tristes na façon ko sala te à l'état ba ko recontacter après alobi je pas le choix je dois vivre mon humiliation je pas le choix azandoki alobe penda bongo eza penda surtout Saratola abanda oswana Saratola papa ntia alobaki yango alobaki nde ozoloba yo Benita yo ozo kose victimiser ozo kose victimiser ozosalaki victime awa ozo koloba pe kombo ya nzambe yo kutu nde oza na mikolo foli mwachi mutakala no eti kobima aba eti koplibi yo mutakala oyebi mwana moso asila soni to comprena kete ana ba courage moko Benita yo bauti koplibi yo mutakala na oyebimi ka sikasiko na mobali no Ramsey ndenge aza wana babi ye moko mutaplibi ya Ramsey aza Ramsey to sa comme ça to samba biso mbali mobali atulaka te Benita mutakala ntango ebimi aye koakize famille ya tata ayebi bato omoni ye bino pardon lukuta balobi eza baje na ye asaka bongo soka amoni mukolo wana ye na Ramsey esimba te Ramsey alinga abendana na ye omona nakotulisa biso me tokotula ngano tokotula zelo komona nakotulisa yo asaka Ramsey ndenge wana Ramsey ekende libela ndenge okebo ekende Ramsey ekende ozolia mbongo nie mbongo salite mbongo malédiction omwete mbongo mo banda zwa sala nango eloko te eloko malonge eza te ketela makolo ekauka Benita makolo ekauka makolo ezanga vitamine aza lokola mwana Ethiopie ami monaka pene na kati ya réseau kofingaka bato kofingaka bato kofingaki vantaro wapi Tribichou yo moni te ke Ramsey awangani Ramsey a répondre Benita ke atikala kobondela mpona kasi yango wana ti bino bato boyokaka bondimaka makambo nyonso Benita lobaka kasi Ramsey awangani biso nyonso Ramsey awangani mpo aza na bomoye lelo so Ramsey azalaki na biso nyonso toyebi
Tunga to sa ni to ndima. Ndenga koselaka papa nta makambo ke papa nta loba apesa ye permission ya kokushe na mibali mususu. Et pourtant ba camarade ya papa nta ba yebi bana papa nta même ex moi sa papa nta yebi ke tik nta gibo ya tanta atikala jamais ko permettre Benita alala na mibali mususu. Omoni. Donc Benita je sais pas, moto akufi eza lokuta akoki ko se défendre te mais omoni nde Ramsès aye ko lakisa lokuta no na miso bato Benita. Ramsès aye ko lakisa lokuta na que tu es une femme, tu parles bien sûr mais avec beaucoup de mensonges. Donc ndeko bomola motema omoni réseaux sociaux ekoleka Ramsès ayo soni ko se victimiser te ceux qui yoza Mervin aza ndoki c'est que yoza satana ceux qui Mervin aza satana c'est que yoza ndoki et si okende kokufela mwana na yo moko mitala koya kokosela moninga te parce que azali azongisi boye kokosela Mervin makambo te yo moko yebi ndo tambwisi vi na yo obalaki musakata famille ya papa ntsa balobaki soki oyebi likambo te na famille na bomo ya gi kende komona nde bazokunda mobali yango chino lelo Benita ata cimetière ya papa ntsa makolo te po ayebi que elle n'est pas innocente siko pona nini koya kokosa bato na réseaux sociaux mobali abengisi mobali abengisi yo na poto mobali alongoli yo na pasi esika batia ye dernière ne otalaka na ba video yo moko tikala jamais kozwa courage parce que Benita oyebi makambo famille papa ntse iloba nga pe na yebi parce que nazala na matière oyo bande bandeli nango tipe esika tozokende boye balobi soki oyebi likambo te na liwa mwana na bango koyebaki na kocontribuer na kopesa ye pasi kobakisa basusi kobakisa nini angoisse na ye kende matanga papa nza okozonga na kimia mais soko oyebi likambo na liwa mwana bango kende totala oso okozonga Benita kenda te est-ce que na mboko ya poto une femme légitime bako pekisa mona esika bakunda mobali na ye soka kenda te po ayebi ke atambolaki malamu te y avait l'infidélité répétée mbala na mbala et maintenant c'est toi qui veux te victimiser ata bato bana posa koya koloba te faut to yebisa communauté koza muta lokuta mais avina zala kindoki na ye na mutu lokwa godjila wana to yebi yango mwana mabe makasi to yebi mais yo posa sainteté Yo za mo santo te? Mais oui. Banda makamba Mervin e bandi atingami ka alinga komona makambo te atingami ka na actualité oyo yoko tupoka tozo taluka yonga na moi na bandolo banabi ngabi bokende na chaîne ya nani ya mama Dikina bokita tina se makamba papa ntsa boke koyoka ba vérité kuna na yebisa batu na moi ngabi nazo comprendre te yo Benita yo makambo na yo eza makambo na yo na ba Mervin eza makambo susu yo sko utango moni omo Mervin nzamba futi yo tete makambo teke nzamba futi yo Mervin nzamba futi na ndenge na ye Mervin kutu bambongo asalela ba folie eza bambongo ala mkatonga kendo beta kayuna malili ya Canada yo zo sakanila mbongo papa nta yo boma papa nta yo boma papa nta ba folie ozo sala wana na mbongo papa nta tribunal oyebi famille ya papa ntse loba namoni mutu na likolo limbisa ma sœur aloba ma sœur aloba ne sima na oboso de tribicho oyebi famille ya papa ntse loba nini ke Benita alinga mwana na bango te apusanaka kaka pona nini pona profit ye pe na vie na ye mobali moko ta kolinga ya solo omoni mama maloba balobaki nani Benita tanga na omona réaction ya nani ya Ramsès ndenge Benita komi koswana na bambanda na ba statut ndenge Ramsès azozolaka Benita bambanda par-ci par-là nalobi basakata ba batote ndeka baloka ndeka basaka ndenge Benita linga mwana bango te Benita pe mobali moko ta kolinga ye bango nyonso bakopusana kaka na profit yango tozomona ezokokisa mala bon tapoter la famille tapoter bon tapoter live douce lyonnaise bon tapoter live Ornella bon tapoter live Maman Dikina bon tapoter to tika kasinde kwa lobati ma chérie loba tozo yoka yo ndeko nana loba tozo yoko Nana Liongo nani kiwakani bamsu baza komona macha yebi na ete kamati na kamwa makambo nakitisi ye eyona
Eyonada Gracia, bonsoir, loba na yo. Uboto mbosa ba demande wo loba teza nini penza. Même si vous lelo, papa nchaza ya kusilika. Même ben invité moi ba lo bezate. Ndeko msusu aloba matisa yaza kuna na se. Nani ya mati azosa makelele soki nada Gracie azosa makele. Bonsoir tribunal, bonsoir Madikina. Bonsoir. Bonsoir. Toka tolo ba momu kie, to pe sape avi na biso. Oyebi tango papa na kufa ya ndola manu nazaka na guerre na Bernice. Voilà, merci ma chérie. Nande koluka moto azalaki na rando, merci. Bazalaka na rando na Bernice na live. Ye live Bernice pe live. Azali na mère boss. Azalaki na kati ya cuisine azolamba aosala be alobi nazolamba pona kende hôpital. Mbulu banda ko beta tozali ka ba période oya dikina. Oh, na ba novembre kaka. Oui, novembre décembre. Nde tango mobala akufi ya yeba ete hôpital nde bengaki ye na nzela tango atemi na arrêt de bus. Akutaki deya mobali na bakamarade ya mobali na ye. Makamana o atunaka ngana solola mwasi moko ya africain zalaka wana oyo zalaka wana o azwaka telefone. Ngai na solola mwasi wana o bakome kowelela telefone na fille wana. Sikoyo tango tango ba publication oyo epesaka papa nza shoki oyo ya liboso ebima bandoli ya Charlotte Mbanga oyo ebimaka nde komaka tango ayosala live ya nsana lambelo ndunda na mbisa okoka na wana uta kini video wana tango utaka kini nde bimi ona lambelo mbisa okoka na les jours ba publier mobali ne pa utaka musala kutaka na live na ndenge soki mokonzi te mutu mwasaka live bakomi ko interroger papa wana ozoka tosa to bandena itoza na biographie nini osatika lokuto Ramsey écoute innocent azalaki te Ramsey a démenti ya azalaki na Chypre eza likambo munene kokosela mwana moninga likambo kete abondela pona mbanda ta yo moko ne comme si ozolingo kangele ba porte batu mokili boya ye po amela eneken makasi mère amela eneken makasi akosi mtadia mbana oyebi tanga salaki anniversaire akima papa wana oui ayaka para atiki papa na na leyave ake aye para asala anniversaire alala 2 jours atiki papa na ndeka osumba wana atiki ntango yende aye kolongola ye chikoloba na oyebisi ya solo ti papa na kufi voisin na bango nde azalaka aire mo ya mondela match aketala papa wana voisin na bango asayebi makambo ebele alelelo Mervin ndakomi ndoki ye mo ndoki nakende kobamba libumu na se kuna na bitumba kuna bato balobaka biso tozalaki makambo me aza mobali wana neti biso toya batetela mobali wana pe famille na bango elinga te bamona buzoba baolingaka Benita nayebisa yo moni Ramses ndenge aza wana aza motetela mama Ramses aza matata mama Ramses aza pena mokolo te baza bagene mama bapropre wana omoni bakotisa mwana nde akufa wana chaque miniature bafinga ye akufa na sida eto soki bomoni Benita ayaka lisusu na baklash teke asala barando na bato eke ezongi pourquoi mobali abetali likofi na mesa ou bien TikTok ou bien te libala ngana kolinga te bamama batata mwasi bakotaka baminiature akoza kuzoba na yo nde bomoni Benita asala nini adoza mais ti nde bomoni akomi koya piken na saratola piken pourquoi parce que libala omoni so abebe na mobali ne asalaki ka biye mo mutapiblia biloko eza na telefone anyokola mwa mbali wana cette fois-ci mobali na yoki baba azwi décision bona ye okitabi yakimisa mbanda kenda koswanisa mbanda tina yeki zengi wana Ramsey Benita alesakisa makolo alukaka ye deja ti aozonga na ye akokampiaka te musano kobima na koko Benita
Benita Alo, oyebi Ramsey yo ana na kanisi kosa mama na Ramsey Dikina, ya mwa biso mukie to abakasa. atanga na Yo kosa kanisi mukolo ndenge asala Ramsey kana kosa ata na Ramsey économie na amona ete. Hein Mama Dikina, tu crois vraiment que Ramsey na azoba ka boy? mais oui Asala ka ye mo azano oyebi Ramsey amaele. Eh. et pour na yebisa bino faut ka famille ya Ramsey epekisa mais Ramsey Ramsey ayibi ye oyebi mpona penza nini bichu accident basala na mutuka ako accident mwana mobali analingaka kufa nde bafandisi balobi mama papa likambo nini moni afoyeba mwana Ramsey mwasi oyo ozalaka kosalela nzambe ozoyembela nzambe ozalaka kalme bandeko omoni basi mosusu bamemaka mpe infidélité parce que soki ozotambola na malédiction baloka oke yo okozwa kimia te na libala ata mobali aza na ye na infidélité te yaya mobali akokóma na ndumba akokóma na kindumba kolalala na basi Dikishu bokanga date ya lelo Dikishu bokanga date ya lelo Ramsey azoba te Ramsey aozela koma poto akokima Benita définitivement akokima Benita Benita aosala Ramsey makambo nde toyoka na subasima ndenge azongaki boye balie bango mpe bambongo mpa bagangi mpo Ramsey akendaka Chypre aoluka nzela na ye poto akota na ye bafrance babelgique esika ye alingaki kokota nani Benita atinda Ramsey akende kosenga retour volontaire na Chypre donc Ramsey azalaki daya makolo na nzela Chypre wana azalaki daya mwa pembeni akota na ye besika alingi mais Benita na Ramsey akenda kosenga retour volontaire azonga donc Benita ndenge aza na tikutu ndenge mwana bango wana akufa wana Benita asi abongosaki ndako makambo nyonso tutututututu Ramsey oyo nde mura ayaka koyebisa biso azala na noko na ye azalaka na Belgique bapesaki Ramsey conseil babi Ramsey sika Benita biso tosala makambo na voie normale tobengi so na poto donc Ramsey batalaka boye azonga suna wana takala liboso ebimaka donc bapekisaki ye Benita Ramsey azoyoka te donc Ramsey ana soif ya moto soif d'argent eza malamu azosala ayebi ye moko eza mokolo ayebi eloko azosala alobaki ye moko ayebi eloko Benita ndenge aza na koya koloba te Ramsey ayibi ye Ramsey ayibi ye Ramsey alie mbongo na ndenge moko mais oui azali kosala bamituka ateka mituka na Dubai Ramsey ayibi ye mbongo alie ye mpenza mbongo wana mpenza mutu tuko moya ya kosala rando na Ramsey ayoka soni Ramsey ayibi Ramsey donc Ramsey aloni Ramsey pa kosomba misu lupangu na ye mpe na ndenge mpe ya katimini Ramsey alie ye mpenza kitoko ayibi ye mpenza bien asali ye bien Ramsey. Oui, bonjour. Bonsoir, Madikina. Bonsoir, tribunal. Ça va, ma tribunal? Bonsoir, on est là. Te oyebi makambo nani ma tribunal oloba wana raison. Ramsey alingaka ete omoni ye aka na objectif moko soki azwi eloko wana aza nango posa akoti poto esili mpona Benita. C'est fini. Place Benita penda koya kolela na réseaux sociaux. Benita nde aza mayele te. Ozana mobali moko ka yo dépensaka ka yo salaka nyonso kaka yo. Non mais dans la vie il faut avoir pitié hein. Si ko Ramsey ngo ka ye wana zoko tromper kaka zoko trompa ka ye kaka. Ti Benita bwaka ki bozwa ye kaka so bolingi bozwa ye Ramsey ngo bozwa abwaka linde bambanda na ye pona minute yo Ramsey azo tromper ye. Ya pasi ya mobali ngo trompaka yo kaka. Alia ko on est là. Au moins le problème c'est on est là Oui maman. Makambo o tozoloba ke nyonso tosala ke futa makala na se. Omoni Benita atikala kozala na bolingo papa ntate. Azali pembe na papa ntapo na profit. Ndenge moko pe Ramsey atikala kozala na bolingo Benita te. Alinga ye mpona ba facilité moko boyo comprendre. Malgré ba facilité ngo akomi komona kete
kosambo eleki mingi mwana mobali wana bandeko na ngana oyebisa bino par rapport ya témoignage bato bayebi na Chypre azalaki garçon moko calme azalaki garçon moko akosangisa bato 10 20 babondeli mpe bamoni ezosima abondeli mpona moto mpe amoni loboko ya Nzambe mais depuis akoma kobima na Benita bandeko na nga molimo na Nzambe kima ye akoma na molimo na kindumba kobima na bafi kilikili neti mbonga papa nta akende kozwa tina sida po akoma mobulu ya basi yango wana famille na ye komi mpe kofandisi kotalisa ye likambo nini ozalaki boye te mpona mbongo mpona poto okosambwa motakala na yo na baleki na mama boti yo na banyesi na baneve bamona motakala na yo to mona ndenge ozokende kolambola mwasi na se kuna bandeko na nga aza mpe mwana bato malgré alingi mwa profit ye mpe mosusu ye wana mais ata bakobongisa me ye na Benita na minute oyo kure ezoleka te bokende otala nda démentir alobi non c'est faux natikala kobondela mpona ye te omoni Benita c'est une femme menteuse une femme menteuse bien to bondimaka makambo nyonso Benita alobaka Benita zalo makambo na alobaki ke Ramsey abondelaki mpona papa Nza babone a Benita malili mo esalaki bango comment ya ayebisi bango po ye Benita alobaki pendant que azako bimana Ramsey papa Nza nde azobela bongo ale Ramsey akende ko nini Ramsey abondelaki mpona papa Nza ya libondeli ya ma chérie libondeli nini ya kubondela mpona Ramsey so ezali kobenga esprit de mort et localité te wana libondeli naza na kiti na se mpona tapote na merci na se na tapote na komisa dika na kena kotapote na se merci bandeko ntango ye Benita azolobaki mobali abondelaki mpona ye mbanda libondeli nini ya malonga kosala père je te rends grâce et je recommande que cet homme puisse quitter le monde des vivants soki basengelaki ye liwa te libondeli eza makambo mosusu ofandi na oka akimi okangi monoko yo mpe nde omona mbanda abondela mpona motu libondeli nini ya malonga ekobima kuna eloko te akobelela 207 milimo ama ye akomema ye mpo batikala kimia na bolingo na bango mais oui babone a Benita malili ekota bango na nzoto po bamata nga pe na sala live ko bamata ke pa na nga bi elekeli biso malili esali biso na nzoto oyo makambo nini oyo tozoyoka non tomona te na vie Nzambe mwasi oyo faut se repentir ya solo non de Bruxelles koseka te Ramsey libondeli na bondela mpona papa Nza libondeli ya suka moto abondela mpona ye Ramsey alobi Seigneur je te rends grâce pour la vie de cet homme s'il te plaît Seigneur qui ne ressuscite pas akufa ya solo au nom de Jésus bino nde boboma tata wana biloba mutu mobimba linga kaka azala na actualité likambo ya mervini toza nanu na bamatière ebele toyeba ndenge akogere yango te yo efo ya kolakisa bato libumu oya kokosa kolela mpo mobali aboyi yo olingo olakisa mobali ketala nde na momemelaki ozeli mokili makambo eza likambo ya kisongisongi te mokili makambo ya likambo ya kisongisongi te moko ata towana mposa koloba te foto ya koloba yaya toza bamama toboti basi toboti mibali okolinga te okolingi basala ote kosala mwana moninga te tata bato esa kufa na humiliation wana oya ofanda oyebisa mpe famille na bango ke pour votre information nga na Ramsey deja si tolinganaki ntango papa Nza azalaki na bomoi pour votre information nakanga ye nini miso nakanga ye monoko ale Ramsey abondeli libondeli asuka Ramsey moto abondeli mpona papa Nza ata yo moko yaya ata balobi yo moto oza zoba yango omelaka biloko makasi osangisaka bambuma na makasi na misisa mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà, c'est ça. Comment Moutoko a stupide dans le niveau? Alobaka pe azochama ina muno côté. Non mais Benita c'est trop. Et puis na kamwaka basagesse yango ya bino ya TikTok réseaux sociaux epesi na basi bazoba na babizengi nini ya koloba parce que une femme intelligente Benita a plus de 35 ans donc aza mwasi mokolo Benita soko botaki na bomwana nyonso ndeki biso tobotaki le mosusu okoza na mwana deja ya nini oyo ya majere ozaka mwana mokie te mokolo ozala mwana mokie te meme atati ndo oyaka barando na bamervi mervi na moningano te mokolo il faut mitia na place na yo
Obimaki na tata moko boyaza ki na bana. Tu ne peux pas venir dire n'importe quoi, n'importe comment. Botala mwana papa tia ya mwasi. Botala mwana papa tia ya mwasi. Tellement souffrance. Pasi ya likambo ka Benita woti koloba. Aleki kune pa Sarah makambo alobi. Mais Benita non. Faut zala muto Muta kumusa kwa zala kate. Mais je tenais vraiment à te dire moi, la papa, que papa puisse reposer en paix. Jusqu'à la dernière minute, on était avec lui. Il m'a même demandé d'aller lui acheter des sous-vêtements, cinglés et deux pyjamas. Moi, na papa nta ya moi si Olive abi juste na dernière minute. Papa nta homme marié. Matindi moi na sombela ye cinglé, maillot de corps, na sous-vêtements na slip. Tandis qu'il était marié. Donc, moi, ça soye batate qui était, mobali nanga sana basipa malongate, mobali nanga sana basenga malongate. Donc, au moni ke mutu moka yaki libala ya profit, lelo na mbonga papa nta, nani o ramsa koma kolata bijou, koma kolata bakete, mais ye moko kolombongo po longo la tane fils que 100 €, o sombela mobali ata ba boxer, o tikala ko sala yango te. Yango famille ya papa nta elobaki kaka ndenge olinga mwana bango te mama, yo pe muta kolingo azate. Yango malgré mbongo na yo, malgré oza mère bossi, mais famille ananya ramsa se boya ka na motema na bango mobimba. Omoni degré. J'oublierai jamais ton signe. Je lui ai pris un pyjama gris et un pyjama bleu. On a même rigolé, il m'a dit je serais beau dans mes pyjamas, enfin bref, on rigolait beaucoup comme ça. On ne veut pas de polémique, pas de buzz sur le nom de papa, je pense qu'il y en a assez. Les gens qui cherchent à ce qu'on puisse agir, on réagira pas. On réagira pas sur les réseaux sociaux. Ils peuvent nous insulter. Merci beaucoup Trubichou. On réagira pas, on n'est pas dans ça. On est dans ça et on restera dans ça. Les gens qui l'ont abandonné, ils vont l'habilité pour faire parler les gens. Ndeko na ngai. Boyoka mwana papa nta. Yoka mama. Pasi ya tata na ye. Eye kolobise makambo akana ekoloba te. Pasi. Benita, si toi tu n'as jamais aimé papa nta yeba ke papa na zaki na bato balingaki ye. Boyoka mwana ye kobeta lisolo ya papa na bango dernière minute. Ya via papa na bango ndaki ndeko somo ba single, abande ko benga papa na bango chaque 7h30 ava kende na université. Donc oyi ko la musa passe ya bana moko boye bazo meka ko bosana juste pona matalana na yo. Oyi ko kosela bato makambo awa. Ramses pe yo na lobika tikala ko bondela pona papa ntsate. Benite zalaka nini? Via réseaux sociaux za réalité mama. Ato tondisi 100 000 personnes, 100 000 personnes en ligne. Ya mokolo ko kufa 100 000 wana bakoya na enterrement na hote. Tout le monde va boble ba kufa n'enterrement même pas 200 personnes. Ah oui. Pourquoi mobalo yo lingaki kolinga kopesa la famille ne passe à tout moment. Pourquoi? Si vraiment même si tu n'as jamais aimé papa nta, ne fils que kaka bola moi ça là longola on a passe na vie qui serveuse na Congo yé no na poto oyebi souffrance c'était au ko respecter pas mémoire à papa wana te. Ah oui, c'est ça. Papa wana te. Papa wana. Boyo ka mwana na ye, boyo ka mwana enda za koloba. Na mawana passe na moto. Et puis, mais je tenais vraiment à te dire que nous, tout ce qu'on veut, c'est que papa puisse reposer en paix. Jusqu'à la dernière minute, on était avec lui. Il m'a même demandé d'aller lui acheter des sous-vêtements, cinglés et deux pyjamas. J'oublierai jamais ton signe. Je lui ai pris un pyjama gris et un pyjama bleu. On a même rigolé, il m'a dit je serais beau dans mes pyjamas, enfin bref, on rigolait beaucoup comme ça. On ne veut pas de polémique, pas de buzz sur le nom de papa, je pense qu'il y en a assez. Les gens qui cherchent à ce qu'on puisse agir, on réagira pas. On réagira pas sur les réseaux sociaux. Ils peuvent nous insulter, rigoler ou critiquer, on réagira pas, on n'est pas dans ça. On est dans ça et on restera dans ça. Les gens qui l'ont abandonné, gloire à Dieu. Je vois qu'elles prend la culpabilité pour faire parler les gens. On s'appelle chaque matin quand il sera précisément à 7h30 lors de mon réveil. Ils ont volé son ordinateur lorsqu'il était à l'hôpital pour en faire ce qu'ils en ont fait. Et gloire à Dieu, j'ai des preuves tous les jours. C'est maman qui me disait laisse Olivia, laisse. Ne t'énerve pas, ne sois pas triste, laisse. Tu vas voir à quel point Dieu va
faire sa justice. Tantine Sarah, la justice, je la vois tous les jours. Dieu merci, aujourd'hui j'ai un dossier complet et j'irai jusqu'à la fin. Parce que ça reste mon père, c'est mon sang. Je sais que les amis de papa et maman ne seront pas contents. Et je suis obligée, ça reste mon père, tout comme j'aurais fait pour ma mère ou pour mes frères. Concernant la pierre tombale, elle est finie. Le cimetière a eu la décision du juge, on attend juste la confirmation de 2 amis de papa qui vont venir de loin et qui tiennent vraiment être présents ce jour-là. Donc le jour de la pierre tombale, enfin de la pose de la pierre tombale. Parce que le jour de l'enterrement, eux n'avaient pas pu être présents. Merci, bonne soirée à toi, Tantine. Wana boyoki ezali mwana ya papa ntia ya mwasi Olivia. Elle parle avec beaucoup de douleur. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas laisser l'homme qui t'a ramené ici en Europe reposer en paix? Pourquoi kolinga bezi boetina koya kotanga kombo ya mobali ya kufa na ba bêtise na buzoba? Na ba bêtise na buzoba. Oya kopesa bana na pasi bayeba ki était pendant que papa il était en vie. Benita, elle était déjà amoureuse de notre personne. C'est pour cela qu'il négligeait notre papa. Bana batuma kanise ye belé. Benita. Alors ya kokanga merveille nindoki ya solo wana. Hein? Alors ya kokanga merveille nindoki. Ya solo wana bande konangai. Non. Tous à la batu. Quand on dit tous à la batu. Des solo. Bah, locaye, c'est pas normal. Il y a juste. Oh. Comment mon toko a ce genre de raisonnement? Isa mawa. Akambo isa pasi. Pasi na ndinga kosakana te pasi motema pasi. Ozo mona donc mutu moko boya ye na yeka na via tata moko pona kosala nini? Pona kosala zo sala wana. Non. Isa pasi bande kunangana. To banga nzambe. Yango na yako yebisa bino Ramsès a démentir. Tu sais, vous avez Benita, Mikolo Boropé matin, ya zalaka, ceux qui tout va bien, ya live mingite, aye, moi kena et tout. Mais ce bon moyen comme qu'on fan de la live, ya azongeli TikTok pour liba les koufi. Azongeli TikTok pour bazala ba problème na mobile. Donc Mikolo ya ko bongama. Donc bo wana kozwa tongo midi pourquoi. Bo bongama pour liba les ya ko kufa. Mais c'est triste hein, eza mawa mingi. Donc il envoie nzambe za nonka boy. Ya ko lobeza te tozo tala kaka. Ce qui merveille na zandoki Benita yopo zandoki. Ce qui merveille na zandoki yope ozali ndoki. Donc na bino nyonso to malonga azati. Na bino nyonso to mutu oya koloba nini azati. Bino tu bozaka. Donc eza maweza pasi bande konanga. Yango na lobaki tu ya komeka kosolola. Ah mais oui. Général na peso bambote boya kosolola botala boyoka boyebake nani awangani naye. Hey, Ramsès awangani naye. Sopi penza. Wow. Ramsès awangani ayebi naye makambo wana ti. Awangani ayebi makambo wana ti. Kasi ya moko pa sutuka kitango ayoka ki angoti. Oh, ata yo moko. Madipina mobali ni nango nzima. Ata yo moko. Kasi kamisa bilinde. Ata yo moko yaya, ata ke na sala ki yango bomba ngai. Ozo bebisela ba makambo na nga mokile yeba ke nga na bimaka na ba homme na ba femme mariée, hein? Ozo bebisela makambo na nga le msana na moi ba vie na ba pesa ke confiance ba ya koboya ye. Ya pour mutu wa mayele, mutu azana mayele, mutu akanisaka. Akolinga mutu loka Ramsete. Akolinga mutu loka Ramsete bande konanga. Akolinga te ko accepter mutu loka Ramsete pourquoi parce que azama be yozo ke nolala mwasi ya bato. Eli kolo nango yo wana nde obondela ki pona mwasi yango yo wana nde obondela ki pona mobali et puis yo wana nde non bande kona olinga. Ka sabili sendo kite. Benita raisonnera avant l'aube. C'est ça.
mutu pe fo rejoindre mingi pina mbala moko déjà sabi makamutu mabe obakisi lisusu doze yango yene kuwanga na na yebi nanga makambo wana te otika ngai natikala kobondela mpona ye vous savez des fois tokoloba ke yo te non des fois papa ntia ne pourra plus se défendre parce que azalaka lisu te oyo nyonso to benita koyebisa biso tokoyoka kaka bao bakondima bao mpe bakoboya mais Ramses aza na bomoi il faut ya kose défendre ye moki natikala te natikala kobondela mpona ye te omoni kende mpe koverifie omona ke compte wana eza ya Ramses eza compte na ye moko okokuta bafoto na bango kuna donc benita tika lokuta tika lokuta mwana mama oganye na eloko moko te silama respecter quand même respecter quand même douleur. Bonsoir bandeko boza likolo naeka ko rappeler bino lisusu moni benita loko aye moko azongi en tout cas peut-être ko senga penza na mama dikina mikolo nyonso zongi la penza konsto zongi le penza na YouTube ayoka moto mikolo to zongele nanu penza to zongele mikolo yoka nenga na rappeler na bo zongi mikolo penza kiso nyonso na pokwa to banda ya kosangana kaka pa dikina mikolo to zongele nanu Maman générale. Bonsoir. Arveline, frère. Mikolo, tu bandes sanganele awa na pokwa. Tozongele no mikolo. Alekisi. Ntoki o nyaka sa bosa na makamba to bosa na makamba sala papa nta. Aka sa to bosa na yet. Ndunde mona na te surtout na sepela kana mura. Lingo sekate mura boma ka kote wana nduna banza mura ta na biso tu mutayi bosala ngo bien mura za wapi yango bota na jana mura zongela live mura zongela benita mura cheu ngana chea bino ndunda na bota kindunda ngo mura sala mutale okomi suba mura wapi mwana batu na belela commune héros Zela yango. Mura chou. Nela. Pardon la vie na yo. Yo ke loko benita. Mura. Bombela makamno oyo to bombela yango lika ba to zongisa générique ezongi mabole ezalaka pa tigre oyebiko wefaye bafle mbigudi muga na faute atombola live mpona benita muga la princesse de nini de lango diki na gérer panel na yo s'il te plaît na mati mais bopesinga ata tante bongo yo lobi fo loba ti nga kutu na mati na kutu yo mandeko senga demande na diki na machao ngala kiti na ngai benita akasaka tobosana ye te tobosani benita te générique ezongi te yaya ezongi benita générique ti emati susu likolo mbino boyeba te ke botika baarchiffre ezongi ti ndeko fungola micro oloba pe ndeko micro eza kokanga mafungola pe oloba
Madiki na ke wapi? Benita, je crois qu'il y a un problème de réseau. Un problème de réseau, comment ça? Madi qui n'a fait ça, une chose, lui appelle te boy. Ce qui bozo yo kanga c'est que problème à réseau te. Est-ce que bozo yo kanga? Après tu vas aller chercher ça. Est-ce que bozo yo kanga? 50 euros bakayanga soki oyo. Donc mois de juin, juillet, août. Dans un basonga noir na juin, basonga ya jaune na juillet, basonga ya rouge na août. Donc il faut na défaire en haut, na kanga lisusu na non 50 euros ya tout oyo. Na préféré ko somba perrique. Na ola ta perrique qui coûte 30 euros, na poste partout ici que vous allez. Donc so otinga 40 euros, perrique est combien yo. Un instant comme ça on a transformation ya la championne m'a dit qui n'a donné quand on était là. Qui va foumer. Voilà, d'ailleurs la sablon na zola taper. Pour le quoi basonga ezali, il faut nini makasi. Voilà, on a la sablon. Ben voilà, au moins on déni. C'est plus que du pétrin. Bon. Voilà. Oyo, comme vous etoko, et là, 13 x 4. Là, il y a pointi coin. Bon, mon yango. Donc, ici, quand vous avez 40 euros, et quoi, il y a la poste. Et comme le pan. Donc, la péri coûte 30 euros, plus 10 euros, il y a poste. Pour la pièce, il y 40. Voilà, si manango yango. Donc, les femmes, il y a normal. Et ça, la valeur, il y a 26 pouces. On a bateau balak à la péri. Donc, voilà, vous commandez. Les péri vaut à 30 euros. 10 euros, et la livraison partout ici au Fanlac. Au Fanlac, en Suède, ça va coûter moins de 10 euros. Donc, il y a 40 euros aux huit périques. Oh, yo, ça, il y a bamboula, na bamboula. Na la question, cheveux à 50 euros. Ou il fait un mois, il faut na fongolango. Donc, nous allons apprendre à être des économistes. Tout, Suki, exact. Tout, bon, ma canne périque. Oh, il est toko, il bosso, na sima rasta, na tokanga, donc, tu as des photos. Suivez. 30 euros la périque, plus 10 euros livraison partout dans le monde ici aux allez. Modèle au Yango. Il bosso, maboko, na sima, ils rasta. Donc, voilà. Retour à l'authenticité. Femmes noires, femmes africaines. Waouh, c'est du pétrin. Pour ceux qui ont marron, pour les marron, couleur marron. Donc, si vous allez bien, bon, ils ont qui couleur marron. Voilà, waouh, comme je suis belle. C'est à 30 euros, plus 10 euros à livraison, et ça 40 euros. Avec 40 euros, Perico et comme million d'andako. Passez vos commandes. Oh, il y a marron, vous soupez, mais il y a couleur 30 euros. Plus 10 euros à livraison partout dans le monde ici, les alliés, Perico et comme million. Passez vos commandes. Femme noire, femme africaine, vite fait. Attends, vous pépé, donc c'est effet naturel. Effet naturel. Passez vos commandes.